Yewana ye, Mabokola ye, numéro 11, numéro 1 ya Ville Nabiso, 202 à côté, 202 Yewana, Maman Liboso, Papa Lastima. Papa ye, Zalezi. Mokonzi ya mboka, mokonzi ya Ville Nabiso, Mesalebe Kodia, Zwa numéro na ye, Maman Noso Barajusaki, mokonzi ya ye, aye. Merci ma maman. Tovani, Toyami Mokonzi, Yamoka, Mokonzi, Yabi, Nabiso, Mozali. Et non, pas Liboso, Namoki Koloba. Déjà numéro 200 été de Fachi Béton. Pour ce qu'on président de la République, c'est numéro 20, il est à numéro 200 été. Les mamans vont aller c'est là, c'est traditionnel. Premier jour, forcément, de la on ça, ici c'est chez nous, sur la maison, on a ici. C'est nous deux qui sommes là. Parce que souvent c'est sur des... C'est nous deux qui sommes à chaque circonstance, il faut tout mettre ensemble. Pour ça, les qui a gardé les bords et ensemble la biso, Yango, Tokopesa, micro, la pasteur, a fumé la biso. Zambe, tapé sa bon départ. Zambe, sera côté du campo. Et que je dois qui m'a appris que je dois valeur. Zambe sera côté de la boulangerie. Dès que me mêlé. Tout peut se marquer en Zambé. Tout peut se en Zambé, merci. Dengue a créé événement Oyo. Abandon la biso, pas comme la biso dans la soupe. L'éternel et Dieu Tout-Puissant. Père, on appelle au merci. Pour la circonstance au Père. De remettre un merci pour la soupe de vie. Pour la protection, on péché au merci. Na comme on a Jésus Christ au bonheur na condamnation. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien. Ouais. Donc voilà, sans plus tarder, je vais passer le micro à Lionel pour le mot de circonstance. Bien. Bon, Kaila Bozawa. Ah, Nasefeli.
Merci Minde Boye Belé Lelo pour à la fois inauguration pour répondre à appel à monsieur le maire, candidat député national puis provincial. En tout cas, mingi ya Mabino Lelo et Panabiso, Nabino ba maman monsieur le maire candidat nabiso na députation nationale. Donc les deux affectés, ils ont sengo parce que pour la première fois, pour la première fois, bana nabiso matadi vrai matadien, basali et le mot pour répondre on a besoin nabiso nyonso et ya mona ngeka remercier parce que nyonso basali to présence lelo ko banda na yemoko autorité numéro 1 ya biso ya ville monsieur le maire. Et puis, na ba maman nyonso va répondre en tout cas ebele na invitation. En tout cas, na sepeli, to sepeli, et le qu'on a bino yango yo, candidat na bino yo, monsieur le maire, numéro 202. En tout cas, collaboration na biso na banze ozala malamu mingi. Merci. Biso ba maman. Lelo ezali mokolo ya esengo mpona biso nyonso. Ville Matadi eganye susu. Toganye boulangerie ya sika na Ville Matadi. Alors mpona biso bakonzi ya Matadi tozali na esengo makasi et surtout que boulangerie oyo boulangerie Mama Yoma et Salemi na bana Matadi. Ndenge penza vision oyangai ezalaka ke bana Matadi baya ko investir na kati ya Matadi. Estango vision wana ekomi kokokisama et ke bana Matadi baye basali boulangerie eza usine boulangerie oyo ekozwa bato na musala parce que bato bakouta soki boma te baya kosala awa me bato bakosala awa eza bato ya Matadi. Donc bakontribue makasi na développement ya ville na biso ya Matadi et en même temps kolia nzala ezo diminuer parce que tolia kama pas chaque jour na tongo lipa na midi. Pourquoi? Mais ba boulangerie ezali muke do demande ya mapa ezali ebele mais offre ezali muke. En tant que ça tango offre ezali muke demande ebele bato baoluka mapa ebele mais mapa ezomona na te yango monaka olipa ekomi 500 parce que mapa ezomona na te. Mais tant que ma boulangerie est comme ebele lipa ekozonga na 200 parce que ma pa ekokoma ebele pour la boulangerie esali auto boulangerie Mama Yoma pe ya biso moko asali ma pa ebele na wenze moyeza la cher hein ma maman pe bazwi misala ma place misu bango kende boyate kwa azala abonné azwa kama pa moyeba ndima ye biso pe tosali ya biso moko de ma maman pe bango nyonso sikoyo bazwi place ya kozwila mapa ya koteka polipa basala na ngo zetele pe epoka Jésus même ye moko Jésus ntango azokabwana na ba apôtre na ye jour asuka bakutanaki wana azwaki lipa kati lipa donc lipa eza na signification makasi na bomoi ya biso bato otango lipa eza na mboka eyakisiki mboka wana eza ya kopambwama mpona ngai ntango boulangerie mosusu ebakisami oyo ezosala mapa même na Bible Jésus amultipliaka mapa amultipliaka bakwanga te mais mapa nde amultipliaka ntango mapa ezokose multiplie boye na kati ya ville ya Matadi donc ville oyo eza ville moko eza béni donc nakopesa merci et puis félicitations na bapromoteur ya compagnie oyo ya usine oyo ya société oyo ya boulangerie oyo unité de production oyo biso en tant que l'état toko yeba pe ko protéger bango autant mutu asali investissement ya boye na ebandelezaka pasi
mais il faut accompagnement na biso ezala. Yango bomoni malgré mes multiples occupations nalobaki eloko boye salemi et pas ya bana matadi susu en plus il faut nga moko nakoma esika wana nanyata makolo na nga na esika wana comme ça ezala susu ya kopambwa makoleka. Donc par le fait que na ye awa boulangerie oyo ekokende liboso mutu moko akotelemela yango azali te. Ponga mwana nzambe na ye awa nga nasambela na ye awa boulangerie oyo kombo nango kokende kaka liboso. Alors pour la première geste na biso tolobi tokoya maboko pamba te faut to encourager. Tosombi ba bassin po topesa ba mama pe bazwilaka mapa awa na boulangerie na biso. Donc ba bassin wana tosombi eza mpona boulangerie mama Yoma eza ya awa toyokani eza façon ko encourager boulangerie na biso moko mama Yoma. Et topesi quelques bagues ya mapa na ba mama bazwi ba bassin wana o bazangi tokozwa bakombo na bango tokoya kosombela bango suka mapa awa kaka po boulangerie oyo esalemi na ntango nga naza maire de la ville. Donc il faut na accompagner yango po ekoti na bilan na ngai etaba kotuna yango ozaka maire de la ville l'époque na yo basalaka nini boulangerie mama Yoma esalema baotunaka biso deja ye ndima kote oyo député osali nini boulangerie mama Yoma ezali na époque ya ngai bato bakokote na époque na la boulangerie esalemi. Voilà. Donc vraiment merci beaucoup. Nane obakiseli nga susu quelque chose na actif na ngai. Donc ba bassin ezali mapa ezali pona ba mama o bazite lelo bakitisa mutema. Tozo makombo na bango na mte soki to sala su mukolo nini beso na ba bassin to bakisi pona o bazite lelo. Toyokani poto katseli ngeza na ebandeli boye on a cru qu'avec 50 personnes to koki ko démarrer mais on s'est rendu compte que les gars na lobby demande à ma paysan et ça ma casse. Donc, il faut pour les accueillir, pour que tu satisfaies les demandes. Il faut créer une boulangerie, sur la commune, sur la Nzanza, sur la Mvouzi, Sali Kaka. Parce que Binon de Boye, après Moutami Kalouki, il y a la boulangerie comme Congolais, la Manza Mataï, ça c'est Bino, Weko, Olanda, le Colon, Moutami Kalouki. Donc, il faut que Makasi, Bopambo, ma Bino, Bakolo boulangerie, batuna biso pe ba client ba pambwama pona lelo to sukina esika wana. Merci beaucoup. On a muka, on a tando to sali de descendre, to voter descendre na canal biso nyonso za bote. Pona alo magambo awa. Biso to voter bato te, o moi ngamo sina madame na ngai ko apesa ngai idée so ba bassin ya na bombo na ye. Parce que quand on a édité que tu as la boulangerie, maman l'a dit, si on est là, maman a boulangerie, maman peut pas mailler. Il y a un son qui va passer pour tout. Comment on appelle maman? Maman, bon, elle est là, donc, biso, toza na bino, na mama, na pana, na bapara na biso, na bandeko na biso. Biso nyonso tozali awa. Okoyoka nga te mwasi aza na États-Unis. Mwasi na nasoka biseka keno, kende no États-Unis wana akangisi oyo eleki. Alinga koyoka bongo takoyebisa o, ntango tosoni yo kwama awa na opposition, nga naza na yo pembeni. Sikoyo pouvoir tokomi na parti au pouvoir olingo tindaka soki wapi na kokende te. Donc si toza ya Congo na bana na biso papa oyo bino bokosomba bokoteka yango biso mpe toliaka. Eza teke o bana na biso baliaka soki bahamburger na poto te. Mapa kaka oyo yango biso mpe toliaka. Ka classe o bana na bino bakendaka yango mpe kaka bana na biso bakendaka. Kaba opito oso tokela kokota biso na bino bana na biso peka yango wana ebongo bango bana batikala na poto ata komi député
mbongo ya kozwa akotinda yango na poto mokolo nini mbongo wana ekoya kosomba lipa epa na yo parce que nyonso ekende poto pa bana na mwasi me ya biso ekotikala mama nene ti mbongo yango akokende wenze akosomba mapa te akosomba mpa na bino mbongo ekosirikile te na Congo me bango soko opesi ye ntango azozwa mbongo yebaka ke Congo nde moto ezoperdre po kosomba lipa mpa na yo te lipa kosomba na boulangerie ya poto place bana ne bazali bazomona ngo komi aventure ko ngana kobengaka bango bahumoriste de mauvais goût les humoristes de mauvais goût ou bien les aventuriers de mauvais comment on a gayoté donc tous à la main mayele dans la presse binoka mayele Fati Béton aza numéro 20 vous votez président Fati numéro 20 n'appelle Azaka numéro 20 pour Maxi de la Souka donc il a dit si Moye 20, c'est le président de la République. Et Dewana, c'est le deuxième mandat du président. Le président aussi, son premier mandat, c'est encore dans le deuxième mandat de Yango. Et ma député, oh, il y a le deuxième mandat de Yango. Mais les maisons, le président Sandé. Donc, Papa Nyamulumbote. Mais ils ont lavé le midi, hein? Du coup, on avait trouvé un point de départ, mais tu vas y laisser la ligne, hein? D'accord, mais tu es beau, il y a des gens, mais tu vois déjà papa, vous vas mingi faire. Vous vas mingi faire, hein? 200 et puis il y a déjà message, hein? D'accord, merci mille. On commence par la taper et puis on ouvre d'abord. c'est bon. On vous accompagne parce que tous les pas. Comme pour aller l'autre, il y a besoin de la maman et pas à créer de la même chose. S'il faut le faire, il faut le faire. Merci pour la boulangerie que vous venez de couper le ruban, les impressions que vous avez par rapport à la création et aux initiateurs de cette boulangerie. C'est pour nous d'abord une grande joie de trouver à Matadi les jeunes entrepreneurs de cette ville créer une grande unité de production qui est cette boulangerie Mama Yoma. Dans la vision du chef de l'État, du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
c'est la création de nouveaux riches. C'est la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Et quand les jeunes acceptent ou adoptent ou accompagnent la vision du président de la République, nous aussi, nous ne pouvons que les encourager et les accompagner. C'est ce que nous sommes venus faire ici. C'est une unité de production qui va fabriquer des pains. Nous savons que les pains, c'est parmi les produits ou les denrées de première nécessité dans notre ville de Matadi, province et la RDC en général. Donc, déjà, il se pose un problème sérieux de pénurie de pain. Mais quand il y a de nouvelles boulangeries comme ça qui se créent, pour nous, c'est un ouf de soulagement. Nous nous disons que notre population va manger à sa faim. Nous n'aurons plus les problèmes de famine avec le pain qui est l'aliment de base au niveau de la RDC. Donc, nous félicitons les jeunes entrepreneurs qui ont pris l'initiative de créer cette boulangerie. Nous encourageons également les mamans vendeuses de pain qui ont accepté immédiatement de venir s'abonner à la boulangerie Mama Yoma pour la vente de pain au niveau de la ville de Matadi. C'est bon sur le plan économique, je l'ai dit, quand l'offre est importante, même les prix diminuent. Et lorsque la demande est trop forte et qu'il n'y a pas d'offre suffisante sur les marchés, c'est les prix qui en souffrent. Mais alors, avec des initiatives comme ça qui boostent l'offre sur les marchés, nous sommes sûrs et certains que les prix du pain aussi vont se stabiliser. Donc, félicitations aux initiateurs de ce projet de création de la boulangerie ici dans la ville de Matadi. Une nouvelle boulangerie en plus, c'est une bénédiction pour nous à Matadi. Voilà un peu ce que je peux dire. Un message à la population matadienne face à la création de cette unité de production. Donc vraiment nous devons, voilà d'abord ce sont les enfants de Matadi qui ont créé cette activité. C'est pourquoi moi je conseille toujours aux Matadiens d'être sérieux, de ne pas devenir, de ne pas suivre les Koulouna, de ne pas devenir des Koulouna. Il faut aller aux études. Après les études, avec le président Félix Antoine Tshisekedi, qui donne la chance aux jeunes, on peut devenir un grand entrepreneur comme nos jeunes frères qui sont devant moi ici. Et les Matadiens doivent suivre cet exemple de leurs aînés qui ont créé une unité de production. Si beaucoup de Matadiens peuvent agir comme eux, nous aurons beaucoup d'activités de production dans notre ville de Matadi. Et c'est la seule façon pour nous, les Matadiens, de développer notre ville. Ne croyez pas, n'attendez pas que les autres qui viennent d'ailleurs viennent développer notre cité ou notre ville. C'est d'abord nous-mêmes, à nous-mêmes les Matadiens, de nous prendre en charge, de devenir conscients que pour que Matadi puisse avancer, c'est d'abord notre affaire. Et c'est l'exemple à suivre de nos jeunes. Alors, les Matadiens, je ne veux pas que vous soyez dans les Koulouna, je ne veux pas que vous soyez dans la distraction, mais soyons concrets, soyons sérieux, étudions et suivons également la voie ou les chemins de Dieu. Quand vous étudiez, vous suivez également les chemins du bon Dieu, il pouvoira. Nous allons créer des unités de production. Nous allons créer des entreprises dans cette ville qui vont résorber le chômage au sein de la ville de Matadi. Voilà ce que je peux donner comme conseil aux enfants de Matadi. Et aux mamans de Matadi, en tout cas nous les consommateurs de pain, privilégions Yabé Tomosi, ce sont des produits fabriqués par les Bana Mboka, les Bana Matadi, c'est le pain Yoma, le pain Mama Yoma. Donc privilégions la consommation de notre propre pain Mama Yoma. Voilà. Babubuyayi, la kumona na mbanza Matadi, beteme baka boulangerie ya impa. Boulangerie Mama Yoma. Et boulangerie yayi yake ya Bana Matadi. Voilà qui est sabet. Bana beto mosi ya Matadi, mais ça la boulangerie. Boulangerie yake sala mapa yao nde biteke kudia mingi betu bana Matadi. Alors kana mapa mekuma mingi na mbanza Matadi na wenze, même pentalo adipa mbanza yake kitafioti. Parce que mapa ke mingi batuke sumba facilement et beteke kudia kitoko mambo atsa tuke mani sala mbanza betu Matadi. Mais kana mapa ke na Monica ve passe mtalo ni pake kuma cher mingi, alors passe ça na betu surtout avec ba revenir ya betu ba moyen ke mingi ve. Voilà bana betu Matadi baka dibanza ya mbote ya musala boulangerie awa na mbanza Matadi. On peut savoir merci mingi na dibanza ya mbote ya usajia betu boulangerie ya betu mosi na mbanza Matadi. Muge kubila bankanga betu Matadi dipaya ya Mama Yoma yake ya betu mosi betu sumba yao mingi sababu kupesa chance na bana betu na bapangi betu bakwenda na toile avec boulangerie yai na bana Matadi ko muge tuba mingi muge zola kuluna ve
faut kutanga classe kusambila ebe tokesangisa nyonso tata nzambe ke pesa beto chance to vanda neti bapanga beto ya imesa la boulangerie ya Mbanza Matadi mambo pla ya beto na kuzola parce que c'est la vision président de la République Yann Tubaka il faut to créer ba riche ba nouveau riche ba mvwama ya nouveau beto créer ba mvwama ya beto mos ba entrepreneur beto na encourager entrepreneuriat ba jeune et ya ya kena kusalima de bana Matadi tolanda exemple ya bapanga beto ya tosala ba activité production mingi sa Mbanza beto Matadi ya kwenda na toile batukeka tuka na bwana nkaka avec quelques abongsila beto Matadi quelques investir na Matadi yakeka bana Matadi baina kena bamputu baina kena Kinshasa kena Boma me baike sur place awa tokanisa Mbanza Matadi tokuza tunga babima mbote mbote na Mbanza Matadi sa Matadi kwenda na toile voilà damu mule tuba ya Kikongo na bilumba bungu yayi merci na batumesa la bula. Na papa na mama. Ok. En tout cas, les na pesi merci mingi. Ndege mama asai na papa. Pe na pesi merci mi bale esika oyo. Papa esi so mapa. En tout cas, ndako yambaka. Eza le otende papa lobi. Boulangerie kende liboso. Et comme est multiplié papa lobi ke po eza mboka na biso. Foto kumi selo ke sami na 4 maboko na biso. Na tout ça kena sa ne sengo makasi na likambo o papa na basali na bato boulangerie. Nzamba papa nkodi ya mbete. Desa ende. En tout cas, c'est pas ma casse. Mais à quel point les personnes de échec ezalité. Azole kana kombo ya tata pe mwana. To kumisi nzambe. Amen. En tout cas, vous avez matani ya kubutu kila timu ke fly. En tout cas, qui est ce mot c'est que l'amour. Tu vas voir on a fait danse muna kuzenga ah. Muna kuzenga danse donc pas moyen. Tata beto kodia mbete mfieto fond de commerce. Ah vous que donc même na kuteka mapa. Mais mona ka pla o jeune yaya, mbia mja fond de commerce. Donc timu ke place ça mukani boya muka chasa sukani na seti vera nguba kama muteka. Yo kwasisa mukele. Nata pia mushasa sukani na mapa mu. Maybe musa place muke musa kindumba mwa teka mapa mu. En tout cas qui est ce que la munu mese pela ngolo. En tout cas descende kwela na ntwala. Muti muka place on voter 6 fois. Ata 15 fois mu mosi ba votenge. En tout cas mese pela ngolo na geste pedia ka boulangerie mesala. En tout cas qui est ce moske na munu. Muke bona tele ko butu
kubutukira mwa kutuma mingi keve. Merci. I